Banamboka, bisika bozali, boye malamu pe matondo na bino, vous préférez qu'on choisisse le programme Oyo. Moi, c'est Josué Bolowa, l'international. Grand merci, Nabino, pour notre attention, bozo pe servicio. Alors, pour abonder, d'un côté, il y a la conférence qui s'est tenue à Genève. Et ça insulte. Mais on ça la collecte de fonds. Il s'apitoie à la situation catastrophique et chaotique au Congo. Se faire des sapeurs-pompiers. Banani bazali auteur de souffrance nabiso. Le lot zona à l'extérieur. Bango ba mindele ba kenda à l'extérieur pour faire des entreprises. Et puis à l'époque de l'exploration, ba kendeki à l'extérieur pour explorer, pour coloniser. Mais leur continent na bango est stabilisé. Ils ne sont jamais sortis à cause de Anzala, à cause de la souffrance. Biso to bimi, to kufi, to somona boale, zapo na bango. C'est la mascarade. Qui a amené Kanambe au pouvoir? Mais c'est l'Union européenne. Les Congolais parlent de Joseph Kabila. Tout passe par Joseph Kabila. Non. Tout attaquer Louis Michel. Parce que Louis Michel est moutaya kanayeti. Bino bosa na kata Bruxelles. Mais bobo manani Louis Michel était. Bobo maye. Tout ça la kabara. Ceux qui déjà sont bomier. Kanambe n'a rien. Oh, Kanambe refuse d'organiser l'élection. C'est faux. Est-ce que Kanambe a la force de refuser d'organiser l'élection? Est-ce qu'il y a une élection? Il y a une qu'on répare les chaussures. Il y a une qu'on tame ça, mutuka taxi. Il y a une qu'on change mon échangeur de monnaie. C'est tout ce qu'il connaît. Et tuer les gens. Il y a une que c'est élection. Il y a une que c'est démocratie. Ce n'est pas Kanambe. C'est pas Kanambe. Ezali bato oyo lelo balobi bazoko yokela biso mawa basa la collecte ba milliards ya mbongo. Mais la recherche c'est ONI, il y a map reading et bimaki oyo et énuméré ba compagnie nyoso oyo se exploité Congo non. Ba compagnie ezoko uta wapi? Est-ce que ça dit ba compagnie à Congo? Est-ce que ba compagnie ezoko na Canada, na Amérique, na France, na Belgique, na Angleterre, pe bipai na bipai à travers le monde. Bango à partir de bamboka na bango. Pourquoi beaucoup de ba compagnie yo tika ko exploiter Congo. Yo tika ko pesa minduki et pas bokipan. Yo tika ko yiba na Congo. À partir il y a Belgique, il y a une compagnie belge Botika. À partir à Congo, fait à France, la société française Botika. C'est ça la solution. La solution, ce n'est pas Bosang Sabongo, Yakusani. Est-ce que Congo Sangi bloque à Kolia? Ce qui batiki biso, Zaba Makako, batiki biso na Zamba. Tokulia Bambuma, Makako Bafana Nambumate. Bafana na Zamba. Ce qui obéit à ça, c'était ceux qui a couffé la bombacate de maladie, Makako Wafandak. Bakotika biso ba Makako. L'essentiel, Boyako déranger sur la carte Zamba na bisoté. Donc, tout ce qu'ils font sur de l'hypocrisie, on n'a pas besoin de l'argent. Hein? On n'a pas besoin de l'argent. Ce sont des hypocrites, les Occidentaux, plus leurs complices congolais. Hein? Donc, tout ça a besoin d'un bongo, il y a une européenne. Est-ce l'Union européenne, est-ce que on a dit que la machine électorale, est en Corée, bango, la technologie, que ça, la machine est fraude? C'est un problème. Est-ce que bien côté l'air bayibi élection à Tshisekedi, est-ce que l'Union européenne n'est pas qu'en côté? L'air bayibi élection à Jean Pemba, est-ce que l'Union européenne n'est pas qu'en côté? Le loba que le Congo Lombongo va s'alantinsani et il y a un pan abisso, on a consommé l'abisso.
bako sombela biso to na besoin na lar na bango te hein to na bango bakene ko boma Muammar Kadhafi bango bakene ko kanga babo pour rien soki bazana makasi ya ko combiner ba effort ba boma Muammar Kadhafi et le konini ezoko sanga pona bango ba ko boma Kanambe bango ne ba bengana Mobutu te Mobutu o apesa bango biloko tout bango ne ba uti ko boma Saddam Hussein apesa bango tout et le kiko tu oyo mwana oyo azopesa bango. Et bon, bien que le Congo soit le pays d'avenir, le pays qui regorge tout. Et le Congo, ils allaient empêcher Bango, Baya, Kolonglaye, Balobano. Et le président Kabila ne veut pas organiser des élections. Batin, Bandoumanete, Niki Ali, Baya Kosalanine. Bango, Baya pite que c'est Bill Clinton. Nemoto a financé Kagame, na, ou Serveni, pour Baya ko attaquer Congo. Kasi Baya bien gote. Kasi parlementaire na bango ne kaka na parlement alobi ke l'air ba memi Kanambe basali complot ke babo Makabila 15 jours ba assassiné kasi le ba na kati ya parlement na bango. Donc réveillons-nous et ne soyons pas enthousiasmés que non l'Union européenne ne fait tout pour nous. Je sais que ce sont les gens au bazana ba ONG na Congo au bazé sur ko espérer que mbongo koya bali ya mbongo ba yiba mbongo o ba continuer pour na peuple. Toi, on a besoin de l'art, toi, on a besoin na bango, baya, na ba soins médicaux na bango te. Toi, on a besoin de qui baza malamu, ba pesa biso minduki. Pour biso tozali humilié, biso ba congolais. Ezoko la kisamana monde mo make ba congolais toza mibalite. Biso ba congolais toza ndeko toza na soka ya pamba. Toza mibalite. Tout ça, mi bali na kati ya pantalon, il faut tout le temps maputa neti basi. Pour bazo ko violer ba ser na biso, ko violer ba mama na biso, ko violer ba koko na biso, ko violer bana na biso. Kasi biso to kimi mokimo matoza incapable ya ko se défendre parce que la même communauté internationale est embargo que Congo est incapable et somba minukite. Et Congo est parce que zali ba congolais bazali na kati ya pouvoir te. Si c'était le régime congolais allait acheter des armes pour se défendre. C'est à cause de la même communauté internationale qui se fait passer pour des sapeurs-pompiers. Alors que Bango ne va pas tout moto. Banamboka. Tolamuka. Biso yoso bipa ni so tozali to coopérer na ba to tala tsoki to ko zo minduki communauté internationale était ce sont des hypocrites ezala ba nguna ba élection ça n'a rien à voir avec nous et c'est comme machine on ezali to que le kotumbango Nations Unies Monique T parce que tous ne voient que le Congo. La paix c'est une botte. Ngape bolo wa José, l'international, na paix sibino matondo, na batambo paix sibiso. Jean-Marie pour papa paix sibino merci, peut te remercier pour la réalisation de l'émission Oyo. Coordination maman Francine Game de la Belgique, merci pour la paix sibiso de façon que monter mobimbe landa biso. Bana mboka, ba numéro ezana ba petit écran, bo même peu makanisi na bino. Tovanda, to solola, to canabiso, pe bolamu ya mboka na biso. Avenir ya bana na biso, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, Congo kozala ndenge nini, ce qui te la mukite, to réfléchir te, to agir pété. To continuer kaka boy, mutuneze yango wana. To kotonga mboka na biso te, to kokindaka na bambrima mo pepe ndenge zolanda biso me mabiso, to wapi. To komina suka. Mboka na biso mokolo moko ekobikisama. Boza malamu, merci. Merci président pour Nathan yo. D'accord ko basunga. Mpe Biblia etombama. Bakoko balamuka. Biso peto amuka. Yande mboka na biso.